Les amis de WhatsApp, Tolanda Kinshasa elengi. Kinshasa gu na époque ya 1948 bato babota makuna bayebi yango lelo lisusu toye ko lakisa bino lisusu bilengi ya Kinshasa na période ya bakasavubu bamobutu na banani lisusu donc na tango wana ndezalaki elengi ya Kinshasa bokomona carte moko ba dessiner awa na sepeli nango makasi omoni kolandaka ba information boye epesaka biso pe mayele ebele koyeba époque na bato wana ezalaka ndenge nini. Kinshasa la belle tozolanda biso nyonso carte yango yo. Merci beaucoup Tolanda. Alors elingi kolakisa makambo mingi difficulté de transport ba makambo ebele banzela bato ebele bakaka sikoyo ndenge ezali boye taxi bis eza koya bato baza kowela taxi bis moyen bakote ya lite bamama na bana na maboko, alors ça ne va pas. Tata Mobimba me akwei aza même na voiture te, difficulté de transport kwa kota na bis ba difficulté baza kotindika ye akwei linette na ye ekwei omoni bosika omoni chapeau na ye esote bo awa bato ebele bakokoka na biso ndenge nini bamusula bando vandela bato tina makolo donc c'est terrible donc yali ndenge wana nde tomesana. J'aime beaucoup Kinshasa. J'aime beaucoup. Nalingi Kinshasa mingi, Kinshasa mboka na ngai, animation. Kinshasa mboka animation. Kinshasa mboka ya humour, ya koseka, ya bien. Kinshasa mboka ya plaisir. Ya plaisir papa. Alors, awa, petit na biso moko aza ko décorer. Quelle histoire kitoko. Aza ko koma kombo ya boutique na magasin. Awa Sénégalais oleka na vélo na ye ba passant baza koleka tata wana aza kokamwa ndenge nini roulage ya li mais bato baza kokoya na nzela oyo atekaka mai na ye na nzela aza koteka awa Mndele aza journaliste ali aza kokanga film ba makambo nyonso eza kopase na nzela. Animation ndenge wana bandeko bozomona tableau elobi mingi ça beaucoup parlé ce tableau. Lemba, si vous voulez Lemba. Nous sommes ici dans mon quartier à Kingasani. Kingasani, c'est l'un de ceux quartiers populaires qui ont surgi des terres au lendemain de l'indépendance. L'indépendance en 65. À l'époque coloniale, les Belges ne voulaient pas que certains espaces soient occupés. C'est ainsi qu'avec l'indépendance, les gens se sont défoulés. Ils sont allés occuper tous les espaces qui étaient autour de Kinshasa de l'époque. C'est ainsi que dans ce mouvement est né Massina, Kingasani, Makala, Selembao. Certains de ces quartiers-là sont nés exactement dans ces défoulements-là. En plus de cela, à l'époque coloniale, il était pratiquement difficile à un Congolais de se déplacer. Avant de se déplacer, il fallait aller demander à l'autorité territoriale une autorisation spéciale où on doit dire où est-ce qu'on va, chez qui on va habiter, et patati et patata. Alors, toujours dans ces mouvements d'indépendance-là, eh bien, les gens qui étaient à l'intérieur du pays, tous sont venus ici à Kinshasa. On s'est retrouvé à Kingasani avec une très forte population qui a occupé tous les espaces disponibles, mais les gens se sont préoccupés uniquement à avoir
des espaces pour habiter, mais ne se sont pas occupés pour laisser de la place aux autres infrastructures. C'est ainsi qu'ici à Kingasani, il n'y a qu'un seul terrain de sport pour une population d'environ 400 à 500 000 personnes. Des questions? Mais Kingasani, c'est vraiment un quartier extraordinaire. RDC, fabriqué en République démocratique du Congo. Même si c'est dans la rue, mais c'est quand même en République démocratique du Congo. Ici, nous venons de voir les produits finis. Les produits finis, c'est-à-dire les casseroles toutes faites et prêtes à être vendues. Mais pour arriver à ces produits finis, il y a quand même tout un système, tout un processus qui est extraordinaire, qu'il s'agit de transformer les matières premières en ces casseroles-là. Et là, nous sommes en train de nous diriger vers la fonderie, qui est dans le même quartier, juste à côté. Juste à côté. Et voilà. Matière oyo, bazui yango eza manzanza avion, bapièce ya camion, bapiston, bakache kilibiter, bakilase, yango baza bafondre nzungu. Soki bafondre matière wana esili, erougir, ekoti rouge, ekomi na niveau ya 150 degrés. Bake kokule yango na niveau wana kuna nzungu, ebimi sikoyo nzungu. Après soki ebimi nzungu balime yango, yango tozokosalisa bamama na baintérieur awa na kisasa mpo baluka moya kolambela. Po biso ba izini so kolambela banzungu ezali te ekufa. Yango tosala moyen de débrouillation. Bien. Les fauves peuvent être lâchés. On lâche les fauves. Lâche papa. Eh bien, parlons de Léopoldville. Aujourd'hui, Kinshasa, n'est-ce pas? Ok? Mon Léopoldville, aujourd'hui, Kinshasa, c'est de la crasse. Je suis né ici, certes. Kinshasa fut propre. Aujourd'hui, Kinshasa est sale. À telle enseigne que j'ai même peur de dire aux amis ou à des amis qui viennent d'ailleurs leur montrer les coins et recoins de Kinshasa. Où nous avons, nous, fait la belle vie. Tenez par exemple, pour ne parler que d'un tout petit exemple, voyez vis-à-vis international in Christ, we trust Alain Franck. Vis-à-vis fut un lieu où nous avons dansé à telle enseigne que nous y passions des nuits blanches, nous y dansions sans chemise et sans veston. Aujourd'hui, ce lieu, pour moi, est devenu un lieu de pèlerinage parce que converti en un lieu de culte. Figurez-vous, quelqu'un m'a posé la question de savoir où se trouvent les maisonnées qui furent identiques au vis-à-vis. Je lui répondrai simplement que partout où vous verrez ériger une église, ce
ce lieu où nous avons dansé. Akende na yo leo capital ya Congo Santa Pesa Ale tu O mama pesa le tu Akende na yo leo capital ya Congo Santa Pesa tu Eu vou saladita arriver Oh Léopoldville, c'est la capitale. 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 Cha cha cha. Voilà, mes amis de WhatsApp, Nasir Boko Sepela, na émission Oyo, ya Léopoldville, tomoni vis-à-vis, balobi e koma nango ba église, bisika no so boko mona ba église e salama, yango de zalaki vis-à-vis, e zalaki wana papa na biso alobi, babandaki kubina, donc ba torche ni, donc banda nango banda kala babiloko yo, batalisi ba ambiance ya Congo, elengi ya Congo. En tout cas, na pesi bino nyonso tumbote mbote. Zambé apambola tous mes amis de WhatsApp, toutes mes amis de WhatsApp ya basine mibali na bana na bakoko oya zana na WhatsApp te atombola musapi biso nyonso tu na ba WhatsApp. Alors à suivre. Merci beaucoup, bye bye.